Oh, bino bovandi awa bandeko, selon ba révélation ya journaliste Eric Wemba, alobi Joseph Kabila, parce que déjà, il faut boyeba que tout aliboso, ba révélation ou aloba kono Joseph Kabila azozonga, akozonga RDC, parce que bazaki na réunion moko kuna na Uganda po na ba déstabiliser kota Kisangani et tout wana, donc kala mingi te Kagame ayebisi bango ba se dévoiler donc ye mutabimisa ki ba révélation wana. Sikoyo auti lisusu kopesa ba révélation sika alobi Joseph Kabila va changer plan, donc va kutana kina John Numbi kuna na Harare na Zimbabwe parce que base na bango ba komisango kuna parce que na Afrique du Sud kuna ba bengani bango na Ethiopie kuna ba bengana bango parce que ba imamba osala donc maintenant ba ye ba na Uganda pe kuna ba mekaki simbité parce que Uganda aboyi na makambo parce que kombo na ba kombi okoti yango partout et tout ça wana bomona ba américain ba yebi déjà ba juniors tout au Kenya Uganda na Rwanda ba osala sikoyo bake na rari kuna alobi Joseph Kabila ba uti kokuta na John Numbi pour na ba activer plan na bango ya attaquer Katanga. Donc balobi baza ko recruter sope ba Katanga pour na ba lancer attaque na niveau ya Katanga kuna et puis bango pe ba obligé Félix Tshisekedi à négocier sope ba makamoko ya bongo. Mais il faut boye ba na Katanga kuna pe ba uti ko lancer opération Ndobo pour na criminalité pour na bakuluna pour na ba makambunyo sezoleka kuna wana ba autorité donc ministre intérieur pe azaki kuna ba uti ko lancer opération Ndobo na Katanga kuna nyoso tout mobimba donc ils ya koinda to éviter ceux qui baza vraiment ko préparer ba attaque kuna na Katanga ou pas. Mais en tout cas biso toza kozela toza kotala kama kamonenge zokende tozela Joseph Kabila azonga soki okotela wa balobi na partie est Olivier Kamita tabisi biso kuna Goma biso sikoyo tozozela totala soki akosongela na ndenge nini na kote nini. Oh, bino bovandi awa bandeko, selon ba révélation ya journaliste Eric Wemba, alobi Joseph Kabila, parce que déjà il faut boyeba que tout aliboso ba révélation ou aloba kono Joseph Kabila azozonga akozonga RDC parce que bazaki na réunion moko kuna na Uganda po na ba déstabiliser kota Kisangani et tout wana donc kala mingi te Kagame ayebisi bango ba se dévoiler donc ye mutabimisa ki ba révélation wana sikoyo auti lisusu kopesa ba révélation sika alobi Joseph Kabila va changer plan donc ba kutana kina John Numbi kuna na Harare na Zimbabwe parce que base na bango ba komisango kuna parce que na Afrique du Sud kuna ba bengani bango na Ethiopie kuna ba bengana bango parce que ba imamba osala donc maintenant ba ye ba na Uganda pe kuna ba mekaki simbité parce que Uganda aboyi na makambo parce que kombo na ba kombi okoti yango partout et tout ça wana bomona ba américain ba yebi déjà ba juniors tout au Kenya Uganda na Rwanda ba osala sikoyo bake na rari kuna alobi Joseph Kabila ba uti kokuta na John Numbi pour na ba activer plan na bango ya attaquer Katanga. Donc balobi baza ko recruter sope ba Katanga pour na ba lancer attaque na niveau ya Katanga kuna et puis bango pe ba obligé Félix Tshisekedi à négocier sope ba makamoko ya bongo. Mais il faut boyeba que na Katanga kuna pe ba uti ko lancer opération Ndobo pour na criminalité pour na bakuluna pour na ba makambunyo sezoleka kuna wana ba autorité donc ministre intérieur pe azaki kuna ba uti ko lancer opération Ndobo na Katanga kuna nyoso tout mobimba donc ils ya koinda to éviter ceux qui baza vraiment ko préparer ba attaque kuna na Katanga ou pas. Mais en tout cas biso toza kozela toza kotala kama kamonenge zokende tozela Joseph Kabila azonga soki okotela wa balobi na partie est Olivier Kamita tabisi biso kuna Goma biso sikoyo tozozela totala soki akosongela na ndenge nini na kote nini.